ozomona balinga eloko bazo religion qui imposer l'état l'état ne reposer religion tant comme religion comme imposer l'état wana to côté na poloso na pengendu mboka ya libongo mopotu na mopotu. Alors nous regrettons acte catholique à sali atikali pour défendre le peuple qui souffre. Ba grand traître ya mboka sont des sangs. Je suis déçu parce que catholique à Longoy alors bien l'église au milieu du village. Dans on va ça va marcher, il y a l'église au milieu du village. Denis n'est plus le grand que le kangaïté. Terrain boy, na pasteur au moni pasteur. Non, 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 il n'est pas plus grand que le kangaï. Motona motona ndengene. Et là on a commencé ça dans un bébati kaborgei wana. Et là mabe mingi. Ce n'est pas bon et ce n'est pas gentil. Si batu ba alanda biso na 3 de Congo France on a prophète Ngefa tous en limité to kasali descendre à l'église à pasteur Emmanuel Dodi. Tu as une conférence première fois, deuxième fois conférence ratée prophète Ngefa et l'on est ça la conférence les lo oyo au signal qui par rapport à les 17 aux en campagne awa mais conférence ils ont bon na yebité le réseau le cas parce que na gina prier ndekonanga Emmanuel Dodi mais yé moko ba ke to sala ngo mardi. Et le cas qui, le vendredi, il y a quelqu'un qui a pour sa conférence, pour préparer le 17, je ne sais pas, et là on est le cas qu'on a eu bien Denis n'est plus le grand que le kangaïté. Non, 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 il n'est pas plus grand que le kangaï. Mais là on a commencé ça dans un bébé qui a borgé wana. Et là mabe mingi. Ce n'est pas bon et ce n'est pas gentil. Vraiment ezali kitoko te. Mais séminaire mon faut ça 17 ba préparer séminaire, ba préparer ma camion so ezala ndeti yo ndeti séminaire on ndeti ba pesa kioka par rapport ndo yaki les premiers jours ba mona ka prophète Ngefa ba pesa séminaire rapport tout ya bana nzambe koleka nango. Eza gravité. Eza gravité ngai pena za ba orgueil wana mine te ezali gravité. Tout ça séminaire était en campagne le 17 décembre na awa na kati ya na limité awa na 6e mairie numéro révolution quartier résidentiel 817 ngai na zakuna te je suis là uniquement pour prêcher comme ça ba na nzambe hein mais bien sûr on a regret peut-être na regret au monde qui ti ba bois ici naza mobimba na regretter naza mobimba parce que Ngefa reste Ngefa ba Emmanuel Doda za mutu mo boya ka 12 ça sola bien aliaka na bata vana na batu mais yo ma sur le terrain prophète Ngefa mutu ba yebi monde entier au commis sur le terrain na bureau mais ba monishioté bon batu na bango hein bazo gérer bazali passer na batu na bango mais moi chez moi munda soko ningo tala ngai même ozale bosono ozalo katana ozoko pola na mbongo ezate na koyamba yo parce na ibelo konyo elinga ite ozomona ezali ba ere mingi basali na nzambe basalaka moto azali plus élevé chez Dieu hein biso totikali moto maza élevé koleka moninga te. Alors je n'ai pas de problème na pe na likambote. Je reste Ngefa et je reste Ngefa. Message no repese Emmanuel Dodi msokolanda vidéo. Non message repese aide. Nem te boya ki po presse nza ken. Eza mambo ba ken pia na banini te bango mo ba ebi eloko ni elekaki parce que to yaki. Nesemonga ba benga na poto. O kanga Emmanuel Dodi, Emmanuel Dodi azanga boy, Emmanuel Dodi azanga bi non. Na mona que c'est un bon pasteur. Il est simple. Et puis na soutenir rien à œuvre oh parce que mon pas à mon côté non décis exacté ngara décider je reste Ngefa je reste Ngefa na za décider et là on est échangé là côté or que on porter pion moko na kata musana nkolo c'est ça le problème. Merci prophète Ngefa oza muta politique to kotelo mona politique to ko le kano boyete wa muto lelo osala ka musala o bate bele ba yebi on na mamba politique prophète Ngefa na jio pe moi kala ba makambo ya nzambe makambo nzambe na mamba politique
prophète Ngefa tout le monde a basango bato sala rencontre na président Fachi o bato babwaki basango suka na basali rencontre ko ba mais mona tango moni gouvernement Sénat mobimba représenté par yemo président Sénat parlement bango mongo ba représenté par président parlement conseil spécial ya président représenté président ayei donc ezali ni pouvoir nyonso eyei pour la négociation yo kasi eloko ni basango bango sala basango bango accepter kaka ya basango to basango baluki ke par rapport à monique parce que bible zo bisabiso mboka kaka papa il faut que ne plus la négociation hein to ko mboka ngote peut se kufa kala ça dit quoi Hébreux 12 verset 14 chercher la paix avec tous ozomona bakei ko luka paix parce que batia ki temenelo ko wana mais loko de simba quitté parce que basango la force na bango na dernier mi-temps basango baluki ça dit quoi ba grand traître mboko sont des sango ozomona balinga ke loko bazo religion a imposer l'état ne reposer religion c'est comme religion comme imposer l'état wana to koti na poloso na perengendu je suis dessus parce que catholique à Longwe alobi à l'église au milieu du village tango bane ko ça va marcher à l'église au milieu du village té basangalaki na FCC basangalaki na FCC basangalaki na ngote ça dit quoi mboka o ezaka mboka ya ligbongo mopotu na mopotu alors nous regrettons acte catholique à sali atikali pour nous défendre le peuple zo ko souffrir té atikali ko défendre oyo mbule beti place ya ko vendre ça té atikali ko défendre population ils ont la souffrance. Moi je suis décidé de ça. On peut battre na seni bon ba limi na bango ya peut ki mbutu mu de place à seni ba baby susu na makamani ya gratuité zaki et bandaki bien ma mbutu muto ba sango te baby si gratuité mais ba yokani kamba la moi mais gratuité on peut zongi net ni bien. Non ezali kamambongo. Ezali kamambongo. Gratuité zanini. Quand on va kuta na kina président fa ba sur la kina mamba gratuité mbala mort par rapport à bandaki na primaire na secondaire quota primaire batiki quota secondaire ndek babuki. Non. Problème zanini. Totika ina loko moko ko sauver biso ba congolais avec gratuité. Hein? Basango babebisaki yango. Tango déjà ba casser yango ba longoli yango. Eloko moko l'état a sali peu présenté. Hein? Et otika na basango. Parce que pression ya basango basalaki ko baza ba commerçant na bekol na bango bana bafutaka. Hein? Bambongo ba $400 de batiaki pression gratuité tika na école primaire mais première secondaire deuxième balongoli yango. Alors batie ba parana na kati passe. $350, $400. Tout le monde boya qui na seni ba nimi et pe mbala moka bo. Mais Gagame a qui kosani négociation yango. Là Gagame a négociation salami après Gagame. Na lobi saribino. Tant Gagame azoko ya il y aura une négociation. Hein? Tant après Gagame ni catholique à Balouki, ça dit quoi? Non, Gagame n'a pas l'ingénieur parce qu'il a tué nos frères, plus de 16 millions, c'est un criminel. N'a pas l'ingénieur moto so bon bande ko na bisoté. Ça contre yango parce que makila wana ba diaspora. Nazali loba wana. Ma bat ma komi na mboka na biso net bazo yamba e akomi a fait un chéri net ya président na biso. Non, c'est lui le faisait des rois. Les faisait des rois c'est Gagame. Quand Kabila pèse Gagame a attaqué 3 fois 4. Ah oui, attends Gagame 3 fois. Mais elle va na butu. Na mo ite. To bana mona ite mais olele azola sete boko sala ngai loko te c'est moi Gagame on azali mon azali roi na kati ya Congo Afrique centrale na chaka président. C'est faux parce que ko ya la Gagame ko na Congo publiquement ezokwa humiliation na ba Congolais. Mais président pa boyi ni na wana par rapport na tongola ba Congolais ba président boyi parce que pression na biso bangefa pression ba Congolais aka na kotonga na Kigali na bazamba na montagne wana non na Congo. Toza na limité za kitoko akala. Eza kitoko. Ozomona, alors tonga kuna pourquoi ninga kotonga ba Congolais parce que ayi baka biloko na biso abomaka biso donc mbongo na biso akotonga biso bi non biso moko tokotonga mboka na biso malembe et korisi mais non à Gagame. Président en fait il faut dans musala nzambe. Obanda litso kala tanga kabila ozaki ke ubundisi kabila longwa na nini ubundaki ke kabila zo nyokola ba Congolais kabila longwa donc Fachi azwi mais ndeti poso bundisa gouvernement eloni ozomona mabe na président Fachi oyo omona mabe take musala nzambe Fachi azobunda mais mboka akuta yango par terre akuti mboka na 0 3 ans 5 ans Fachi ne pourrait rien faire parce que ba mibio nyonso ya kabila ba dinosaure nyonso ba zwi nyonso ba mbongo ba yibi ba kei kesa lete za vide akosala gouvernement mais wario lo koni ba sali ebisa ngai to tika ina gratuité ya première deuxième balongoli yango siko na kondima bango nani to na loko moto kondimela bango te hein bato bali ya kate
courant za te biloko eye na nini biloko koya ko ça combien de mois lakisa bato pêche ke ko pesa bango mbisi okolia mbisi e ko contrat ba signer na ba contrat aussi la totala prêt bon année sokuta biloko ngo lisusu ba fêter bien bato ba ko fêter bien nga na monite muna na kondima na kei sombi mama ye nango na lobi OK mais on a monité na ko on a ndeza ki toka liboso société mais quitter nango pe et kitaki pe nango te 20 000 30 000 ça dit quoi président de dissoudre le parlement yo aluka premier ministre mosusu oya makasi inani atikali pour être back en élection quelque chose de changé so que ba wario yo les warios ne font rien mais tant que baboya ramboso président du parlement baboya ka ba mboso président parlement ye moka lobi que soutien Fachi place non mona on mboso travailler bien moi mboso a déjà côté à union sacrée atiki Kabila on a Congo il n'y a pas de politiciens il y a des bateaux oyo babi oyo balanma est-ce que na kochola amani Kabila na pouvoir tenir à côté union sacrée il faut kaka pour avant d'avoir ba jamais Kabuni bazan il faut soutenir Fachi so ka soutenir Fachi mais mbosa zo bosa na été il était élu par la population déteneur du pouvoir c'est la population hein c'est la population hein c'est la détateur de la pouvoir c'est population quand le peuple se trouvait à leur côté le peuple bakangami ba peuple bazo sabona et leur makasité qu'est-ce qu'ils vont faire le pays est trahi par nos propres frères ce n'est pas les Rwandais les Burundais les Ougandais ce sont les Congolais et même na mitema na bango yamabe maintenant on a ba marché do sala malamu ke do sala ma FCC mais ba mbule zo beta na taka musala nzambe ya basini nzambe azoba makilo ekufe belezo le liboso na nkolo Apocalypse 6 verset 10 nzambe azoboya na parce makilo to sacrifier belé marche wana mesemuna et quoi porter ba Congolais ni qu'est-ce qu'ils vont porter aux Congolais? Est-ce que les Congolais peuvent les marche par rapport à la marche changer stratégie. Avec papa, au moins les gens ont pêche awa, mbise kangamite. Fona longwa na kende kuna. Na tia pêche mususu mbise okangama. So na teka pêche awa. Na kozelo côté, il faut changer les stratégies. Marche to sera combien aboutir na nini? Zéro. C'est batalamuka ba même ba Congolais sur les erreurs. Ba Congolais na erreur parce que e ko apporter eloko moko jamais. Moïse Katumbi pe akenda kia zonga sur na FCC amoni alongwe na union sacrée ka sangana ba FCC na mona zongi sur na union sacrée. Moïse Katumbi est Congolais, il y a un vagabondage politique. Hein? C'est le vagabondage politique. Bon. On a assez avec toutes ces choses-là. Parce que le Congo n'avance pas, monsieur. C'est un message que président Fachi par rapport au gouvernement. À dissoudre le Parlement, le gouvernement va répondre à l'idée de alors nous sommes le gouvernement Sika. Après bonne fête, na moi Mikolo Trékat na yo pour ekende liboso pour peuple Congo se retrouver. So kité ezali malamu pe pasi pe okozaba résultat bien penza en 2023 parce que élection pe rozala. Élection donc ils sont ba confirmer nini ba coronel ngezonga élection ezala. Mais ce corona France a voté qui na kata corona. France a voté na France baba kanga corona monsieur yela biso a tête aux corona to pousse l'élection. France a voté qui na kata coronavirus. Pour la coronavirus ça n'a rien à voir avec l'élection. So na kangi déjà ni na bawa na ko voter. Ça dit quoi so boboy voter soutien mbongo uta libanda ba mbongo so que boboy ko voter alors boyebi oyo glissement Kabila salaki ce sont les mêmes gouvernements Kabila ndé makambezo landango. To sisi na biso ngana yo awa mais lelo na mona ko lobaka ke ba misien nyonso babeta poto te par rapport mboka na biso eza na nini te eza na nini na pasi mboka na seza mais to moni Fabrice Sake to ebité soko babeta mais pas beta concert lelo na message noko est-ce que Fabrice on a beti parce que ba combattant ba changer stratégie déjà ba misien kana ebisa yo ba ko futa ba bien ba ko kota mais so ba beti ka disque mongo musuko eza na kati ndimango na zo ebisa yo tuna ke ya lobike ba te ba sécurité makasi ko kende na problème te ba combattant ba changer combat ba changer système ya ko tuna ngai lobi samedi ou dimanche makambo le pas na Fabrice na ebisio c'est concert ebeta na lobi na tuna nga akobeta ndulebo simale mosuko ebimi na kati boso kabeti na lobi na yo boye diaspora au moins ba combattant ba lembaka loko te ba ko ba ntinzi likolo nyei oyebi nyei ntinzi ko ka likolo nyei ato bengani akolanda kaka bango bana ba call ba changer stratégie
Merci prophète Ngefa aussi na biso message no repesa na ba nzambe nyonso batu nyonso ba diaspora batu nyonso balingara prophète Ngefa to na biso pas pasteur Emmanuel Dodi malgré to moniete to na biso échec na habite malgré to moniete ke ba journaliste to moniete tikanga ba polémique wana ezali volonté na il peut faire ce qu'il veut. John Ngefa reste Ngefa, il reste toujours pétitionné kokitsa mutelo belo koni ça serait pas fallu na lobby et kokitsanga na likambo ça serait pas fallu fala bo okuta na bité mambo ba pasteur les ama mamisi mabe na bino la comparaison n'est pas raison la comparaison okuti mutu batindeli ora 100 na lobby est-ce que ezali grave sango na zwi yango to na pesi bino bozwi yango ngana zwi sango tika ba polémique ya musala nzambe non moi yo luka musala nzambe mais ba bombi yo la kana yango il ne faut pas me rentrer ko sanga ba polémique ya pamba est-ce que Dodi Nzambe qui vous a dit que ce Dodi a zui ayambinga ike na biki qui vous a dit que ce Dodi ayambinga inde ta okomba tata pe ya mwana na molimo santo non merci prophète Ngefa to biso pesa message ba diaspora na message ba diaspora te to continuer à combattre sika ko to libérer Congo démocratique on a za kanda non na kanda te parce que question tout ninga ko kanza chunga e poli chunga non ko polate e ko polate parce que na kata makambo c'est pas professeur va lembo l'église mais lelo to chouer ndambe ya pambola au moins polémique na dit ba journaliste c'est bon na polémique na contre la polémique moi pour tout est na moi boléate Ngefa reste toujours Ngefa très fort. Merci toi c'est la biso merci na Deli merci na batinyo so balandi biso merci na mama Emilie Nzemba motema tous pepela mbetolo merci na Pauline Ngengo kabeza ke éducation bana nzambe nyonso balanda biso na ko papa Israël Binda mosala nzambe papa Israël Binda mosala nzambe ya solo papa asola ka bien papa vraiment za idée ko sunga ba congolais na pesi mbote na musika papa Israël Binda Pauline Ngengo kabeza ke éducation mama Emilie Nzemba motema tous pepela mbetolo toza biso na limité et on to so na prophète Ngefa ngana bino to kutani bala sima émission ya ciao Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo danger masolo kitoko Congo France.com